Bonsoir, 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 bonjour. Nous allons découvrir au Bolanda vidéo. Nous allons découvrir moi aussi. Na combo ya Maman Bijou, Bijou d'or. Na meme binoka di solo moko ezaka ba conseil parce que ngana za na ka pona couper sa conseil. Ezaka conseil ndeko na biso mo ya mwasi avandi na colonne abengi ngalobi na ngabi Maman Bijou en tout cas mekana ni couper sa conseil mekana ni ko solola na bandeko na biso ya mibali o bazolinga ko bebisa ba foyer na bango. Ndeko na nga ya mwasi avandi na colonne auti na 2 heures. Ndeko na nga wana lobi na ngabi Maman Bijou naza marié nazalaki marié ça fait 15 ans. Ngana papa ya bana na ngai toboti bana 4. To vanda ki liboso malamu couple na biso zaki couple moko ke batu nyonso to bavanda koloba ke batanga ngaka na kombo ya mobali na ngai. Donc to zalaki vraiment très bien. Ngala mobali na nga donc liboso banda kozala ke oui to vanda ko sala basha biso mibale avana sombela mba ifo nazana mobali na ngai. Donc mobali na nga va sombela mba ifo ngana zala to zalaki vraiment très bien. Donc ezana ba jour mususu boye ngana la muki na tongo neti ba weekend nazo sukola ndaku ye azo pangsela nga ba vitre donc toke ko sala ba course ensemble en tout cas tozaki vraiment couple moko batu babandaki ko sepela na couple na biso. Donc ngana za mwasi mo bo na voyageur na kende ba Dubai na kende ba Turquie na kende vraiment ba mboke be na kende pe Congo voyage mo bo na kende nazala kite na kende ki voyage na ye bo na ekokuta ba murmure moko boye batu bakomi ko benga na ba pele nkoni bakomi ko benga en tout cas mama ozala kite mobali na yo atkala ko bimana fi moko boye kuta bimana na fi yango na bande ko bimana na ndako na yo et ça là qui nga vraiment pas makasi. Côté to bandai ko vanda tata mwasi ya mobali na nga azalaki na bakuzina mobali na nga e ko sala ke na zui bis na amwezaki mwa 2 station moko boye na zui bis na landi tata mwasi ya mobali na nga na mboka bandai ko vanda na ebisi na lobi en tout cas mama tala vraiment likambu na zalaki te tala likambu na yoki en tout cas likambu oyo epesinga vraiment pasi en tout cas meka ko solala na mwana na yo papa tata mwasi ya mobali na nga répondre nga lobi na nga lobi ke en tout cas mwana nga azana nu jeune azana nuna mkongo ya makasi donc aza jeune akoko linga basi 3 akoko linga basi 4 donc azana nu jeune mkongo na eza kosala siko tangu tata mwasi ya mobali na nga lobaki na nga bon en tout cas nazaki vraiment esala kinga passe toucher kinga vraiment makasi na yoka ki pasi makasi na simbi bana na nga tobimi toki siko tangu toki boye koma ki question nazo tuna mobali na nga likambo ya mwana mwasi wana a répondre nga bien te. Ezana ba série moko boyenga nazo bima ba camarade ya mobile nga batelemaki na porte ya lopango na biso eske na banda ko bima ba bengi bana na ba bengi efi wana oyo likangwa ya mwasi ya mobile nga so disant zalaki wana ba bengi balobi etala bana na yo do balakisi bana na ngai Maman Bijou balakisi bana na ngai mama babi ba yebisi fi wana tala bana na yo. Donc na comment qui un peu ridicule na comment il se sentir vraiment nazaki ngate donc mobile nga sambisa kinga na côté tozalaki na ebisi na lobi en tout cas vraiment to longwa côté o na sali makasi na lukinda kuti bomoni biso nti na ye côté na colonne si côté on a ye côté na colonne et comme sous plus pur parce que place to uti kuna tozaki na banganda te tozaki na ba faux shop te avant okende nganda avant kende a faux shop il faut kende na mboka mo ya musika mobali nanga to ye côté oyo donc ba nganda ezali ba faux shop ezali mobali nanga vraiment a commis donc yete mobali nanga a changé makasi Maman Bijou beta lisolo opa mibali mingi ba changer mibali mingi bazo sala bongo bazo kanisa ki baso batika na bandako bazabike côté bazabatu. Donc Maman Bijou mekana ni kosola lisolo o mobali na nga ya komaki ala mukana tongo azuita sa café na ye ameli akei musala tanga akende musala boye mobali nga si sa musala 16h soki asilisi musala mobali abimi akei na ye na ba café na ye akei na ye ko vanda na ba food shop na ye mobali akovanda umela akoya akuti bana balali akuti nga la simbi télécommande na nga la simbi téléphone na nga na komi ko bala téléphone na bali téléphone parce que absence ya mobali eleki na ndako na komi na nga mutu ya ba téléphone mobali akoya bo akutinga fatigué na vandi na nga na YouTube na ngai na okota nazo luka ba théâtre na nga nazo tala akoya tam susu pa sukoli tam susu pa sukola ta sukola na tongo afungoli banzungu alie biloko atangi kombo na nga lobida ke na nga kolala donc mobali na nga komé ko sala vie wana sala ka vie na ko sala ka vie na ngape na eko mesana
na mesani penze comme soki ya koti na kati ndako na komi komona ke corps étranger moko ekoti na kati ndako na nga parce que na yebi ke azalaka te nazalaka kaka nga moko na bana tout le temps aza dehors. Mama Bijou lobana no lisolo oyo mibali mingi baza kobunga mibali mingi bazobimisa basi na bango mabenzo ka bango nde bazobebisa ba foyer na bango. Mobali nanga azaki papa ya ndaku to vanda be tozo sukola ya zo sukola bilamba nga zo sukola basani tozo sala misala na biso mobali nanga abeba mobali nanga asisaki nga posa na ye de na komeka komona ke nazala nanga femme saine nazala nanga moko panda bambule belé batu bayebaka te. Et kokoma lisusu grave komi ata aza na invitation à fête ya lobalanga te okamoka mutu alati bilamba ba yoka kaka azaki na fête moko boy. Na famille na ye kutu koloba te Mama Bijou abimisanga mutu mabe abimisanga mutu mabe makamyo surtout le calendar kuna bisaka ndia koyebisa tata mwasi na ye na bakuzini na ye. Donc la famille wana kutu nda on azala nanga mal aimé depuis longtemps. Et comme akutu tamsu na ba fête ba okamwa ke aye na ye moko parce que na yebite soka bande koyebisa bango nini ayebisa kanga eloko te okosutuka ka mutu alati bilamba asimi nzela akei fête. Tango kotuna e ote na ezaki nango ka fête mo apamba pamba fête mo apamba pamba yo kendeki na ba fête ya famille na yo. Okay, na fête ya famille na yo yebisi mwasi na yo te. Siko mokili mobimba epesaka mwasi wana tor. Mba dekola biso mibali. Bo mekana ni ko changer. Obimisa mwasi abatu mabe. Ba traiter ye na ba kombo nyoso. Ba traiter ye ndenge nyoso tu bakoki ko traiter. Mwana mwasi abatu alobaka te. Abi Mama Bijou na alobaka te. Nyoso te kufela ngaka na kati ya motema. E ko sala lisusu ke mobali na ngai fa voyager kende Congo. Mobali na ngai akei Congo akei kokuta na mwana na ngai ya musala oyo asalaka na café na ngai na fungola na Congo. Aki kozwa fi moko boya asala na café na ngai fi wana so nga na komi fi wana mutu alambelaka ngai fi wana natikelaka ye ba maquillage fi wana natikelaka ye ba bijou na ngai fi wana natikelaka ye bilamba na ngai mobali na ngai komi abimi na fi wana. Bande kwa mibali bozo mema biso wapi? Bozo mema biso wapi bobimisa biso basi mabe. Mabe mususu ezalaka ya mwasi te mabe mususu ezalaka yo mobali mutu bandi yango. Ezalaka yo mobali mutu bandi yango wana azape mwana ya bato. Alobi Mama Bijou akeko bimana mwana musala na ngai mwana musala wana akokaki koboma ngai mwana tango ya zongi mwana musala nga komi impoli insupportable mwana musala nga liko sentir zusu gérant na ngai te mwana musala nga komi impoli nazoyeba te eloko ni etindi mwana na koma impoli boy na eko vérifier na portable ya mobali na ngai nzoka akomaki na eko bimana mwana musala na ngai. Mama Bijou vraiment beta lisolo parce que biso basi donc to mema ba charge moko boye batu baye bakate batu ba kondana ka biso sans ba yoka kote na yo donc batu ba kondana kaka abi mama ale mwana mwasi na bisinga bi Mama Bijou ba traitanga la modèle nyoso na ndima la nga yango mais biloko wala mi balé mobali na nga sala nga yango donc mutu soki ameki koloba nga na meki koyebisa eka na biloko ba point wana mi balé batu bazozonga juste donc nazali wana na melaka na nkesaka Mama Bijou solola na ba mibali o batika basi na bango isolé solola na mibali o batika mwasi otiki mwasi journée mobimba ozate obimi oke musala ota musala esilo le ya okuta mwasi na yo avandi na ndako o traiter ta ba devoir ya bana o tuna ta mwasi na okoteki na bureau nini o tuna ta mwasi na ngai idée na yo eza nini yo ko critiquer ka mwasi na ba commerce asalaka pourquoi ko koza na sima ya mwasi na ote pona soutenir ye pona soutenir ye tala ba commerce na ye asala so mo lango ezaka ya pamba appuyer yo lukambo opoza mobali pesa ye fond de commerce otika mwasi wana akoma na ye isolé mwasi wana bimaka te mwasi wana kangama na porte na ba 4 coins ya ndako na ye kobima na ye kobima koke akei na ye voyage na ye pona makambo na ye misala na ye lelo oyo tozoloba boye batu babandaki kofinga mwana mwasi wana na ndimi te ba ofinga lisusu mwana mwasi wana parce que yo bima na ndaku yo moko okanga bisaka na obimi okei okangi bisaka na obimi okei olobi ke siko o vivre donc vie et bandi mais ndenge ni okomi suko tinda batu babondela o mwana mwasi wana kati ndaku na ye abi Mama Bijou akanga biloko na ye moko akangi biloko na ye moko mususu na lali na lamuki na ba 7h na kuti
papa ya bana nanga azali susu te na bisaka na ye avant kanga biloko na butu abenga bato bina za takinga nazali boye nga nazali boye nde naza boye nazo démarrer vie nanga nazo sala boye mobali nanga abimi banda abimi 4 mois na ndako yango yo kaka ko bima mobali nanga abimi boye abimi 6 mois si abimi 6 mois si bato mboka na biso na colonne a bakomi ko benga ngai tala abimi 6 mois si abimi 6 mois si en tout cas nazo pesa pe bino ba conseil bino bato benga na banda kwa bato botika ko benga mwana mwasi wada botika ko benga ye parce que alobi ke ye na mobali na ye donc basi basala boye 4 ans mwana mwasi na souffra akoma femme seule pendant 4 ans botika ko benga ye parce que oh nyonso tout mobali wana azosala ye azomona ngo eloko te parce que ndenge ye avandi 4 ans wana asantara lisusu mobali na ye te eza ye pe mutalingi bongo parce que asa mesana ki na vie wana lelo ndenge tozoloba lelo o soki mwana mwasi wana o mama bana 4 soki alobi ki azongela mobali na ye na mwana mwasi o bazwi o bazobenga ye aspirine o bazobenga ye donc paracétamol aza wana mpona calma mpona kokitisa mobali na ye mutu pasi botika kobenga mwana mwasi bato botika kobenga mwana mwasi bato parce que aboyi na ye albi bobenga ete azala na ba milliers na bino te ayaka na ba milliers na bino te o amemi na feti etali ete alobi na komisa message o botika kobenga ye soki boyebi mwana mwasi moko be auta na dede aza na colonne sikoyo mobali na ye abimi na ndako ça fait 4 mois kaka obima mobali na ye abimi na ndako boye abimi na mwasi abimi 6 mwasi il paraît babengi mwana mwasi mama ya bana 4 wana babengi pona koloba ke mobali na ye amemaki mwana mwasi wana na famille na ye bake kosala ba barbecue bake kosala po sala mwana mwasi atika na ndako ni mwana mwasi aza atika na ndako alobi esala ye eloko te parce que ye moko ayebi ndenge aza abi mama Bijou na yebi ndenge na za donc nga mobali akoki donc mobali akoki kozwela nga mbanda te ndenge azwi ye wana parce que nga moko nalingi bazala ye mwana mwasi ala esika aza na ye motema pio parce que nga moko nalingi bazala soki nalingi bazala te kaka lelo nde nazoloba boye libala na ekufa libala na ekokufa epuis nakoyokisa bato nyonso to mokili oyo batietie bamisu na bango na koyokisa bango soni mais moi-même je vais ayebisaka mama Bijou nga moko nalingi parce que vie wana nasali yango 4 ans bato bayebaka te nakomaki lokola échantillon na kati ya ndako nazalaki mobali azalaki lisusu na lisolo na nga te nga na mobali tosololaka 2 mots te ezalaka kaka ye alie alali alamuki na ntongo kaka likambo wana arepetaka yango soki bambula na bambula bato ya mokili bayebaka te mwana mwasi oyo azwi soki na Allemagne soki na mboka nini wana aza na ye kaka aspirine azali paracétamol dafadga azokitisa mwana mobali wana mutu pasi parce que lelo soki mwasi na ye andako alobi bazongana baozongana donc ça sert à rien botika kobenga mwana mwasi wana alobi aboyi na ye alingi na ye bapele na bino te azala na makambo na ye ebele ifa tala bana na ye ifa zongisa boye botika kobenga ye bino bato bozobenga ye mpona kopesa ye bainformation aza na posa ya bainformation na bino te mobali mpona koyebisa bino deja ke mobali na ye soit disant papa ya bana na ye azotinda bato babondela ye aboyi na ye alobi ke avanda parce que ya mesala na vie o asali na vie yango bambula na bambula absence ya mobali na ye ezolobela ye eloko te parce que asi amesana ki nango donc absence wana elobeli ye eloko te donc botika ye avanda lokola azwi aspirine na ye eza nango calma amela aspirine ti mutu pasi na ye ekosila mais donc bobenga ye lisusu te alobi na mama Bijou conseiller ka batata oyo bazolinga basala comportement wana ou bien ba o basala comportement wana mwasi azali redo ya ndako te mwasi azali wana il faut ko solola kana mwasi na yo mwasi azana il faut ko yebisa ka maloba moko boye o banda ko yebisa etango banda ko linga ye mwasi azana il faut ko zwa ka swena ye basi musu balinga ati lelo mibali na baba sombela bango bilamba basi musu balinga ati lelo mobali na bango mobali na ya tuna yeke oliaki nini basi musu balinga ati lelo donc alobi na ngai mama Bijou 15 ans de mariage na vandi na mobali na nga na kota signé te na kota amemanga la restaurant te atambwisaka ngai te to liboso tozaki na via kokende kotalaka batuna bafamille na bango mais siko vi wana na Allemagne ezalaka nango lisusu te bavi na ye akende ya banganda nga na kokaka ngo te avandaka na nga na ndako te totala ta TV bandeko na nga mibali bo changer mwasi ezala mobali ezala mwasi
mutu nyonso azala na besoin kaka azala na aya sentir quand même mutu na vandaka na ye azalaka boye soki mwasi ube mobali akomi soki mwasi akomi lisusu kosentir mobali na ye te ezalaka mabe. Mwasi ifa sentir mobali na ye ifa sentir ke nazalaka na mutu mais obima oya ezolobela susu mwana mwasi wana eloko te eza mabe. Place okei en tout cas sala makasi ke mwasi oyo oza na ye asika asantaka yo ke ozalaka. Donc message nga ningana comme ça la journée ya lelo yango yo. En tout cas bandeko na nga ya mibali il faut ça la quelque chose. Il faut ça la quelque chose na vie ya mwasi na yo. Mwasi na alobaka ke lelo mobali lelo na zaboye mobali na nga za na voyage mobali na nga zo manquer ngai. Lelo na sali boye soki na mobali na nga za kimba sali devoir abana oyo. Soki mobali na nga azalaki mbe mobali na nga memi bana ke otika bango na bale. Soki mobali na nga azalaki mbe mobali na nga koti bureau. Mais yo ata o voyager. Moi ça nazo sentir yango te parce que mesala nyonso ye moko. Eteya bandeko na nga mibali oyo balingaka koede basi na bango te. En tout cas eza mabe makasi. Moi si il faut koede ye. Ba papa na biso na ba Congo kuna ezalaka ke oui maman akokotika mobali na ye une semaine te parce que akolia nini. Akokotika mobali na ye une semaine te parce que donc akokate parce que mobali na ye aza nyonso pona ye. Biso tulokola toya na mboka ya ba l'état. Donc soki mwasi na yo soki l'état pesa ki mbongo soki ya ndako. Soki mwasi na yo l'état futela ka ye elingi koloba te ke il faut abandonner ye. Elingi koloba te ke il faut tika ye parce que mwasi wana ta l'état futela ka ye ndako. Mwasi wana aza na besoin na yo. Ata na devoir abana pamba ya classe oyo. Aza na besoin na comment même pour la sala likambo il faut pas forcer ka ona makasi. Place okende ke so moi ça bengi o memela nga eloko boyo il faut ganga. Donc bandeko na nga ya mibali vraiment conseil eza nango gratuit. Mama Bijou alobi ke bo mekana niko changer, bo mekana niko zonga na bakatikati ya bandako na bino, bo mekana niko tala basi o botika ka bango nde bazala ba yoka pasi na kati ya ndako na pona banda tongo koloba ti bana ba mata na mbeto. Bo mekana niko sunga basi na bino. Bo mekana ko sunga basi na bino ezala pe bien bo weekend moko bo vandi na yo olobi ke madame tokei na biso ata restaurant. Madame tokei na biso ko sala ta ba chat. Madame toke na biso tostala te loko mo boye. Pesa ka ya ta ba projet. La kisaka ya ta biloko na ba internet, yaka totala boto solo la kana mwasi na yo. Eza vraiment très important la vie à couple. Dialogue eza important. So moi ça comme ko sentir que o komi mutu pasi po na ye donc so ko koti mutu e bandi pasi donc eza mabe makasi. Eza mabe makasi tala ndeko na biso mobali, bazala ki bien na mwasi na ye. En tout cas kozanga dialogue. Kozanga dialogue lelo ememeli bango ki bazala lisusu te parce que dialogue ezalaki te. Mobali alinga ki dialogue te. Moi c'est soka uti ba voyage boy après abandoko yebisa bato après ça nga rapport après so rapport ndenge ni parce qu'avant kende otuna ki atate ke mama oke ko sala nini mama ozozanga nini mama na bakisa nini makamyo surtout moi so na sala yo mona onka na misuka abo otala ka abo. Après banda komela ka ba félicitations c'est pas bien. Moi ça za na besoin mobali. Ata moi ça za na mbongo ebele ndenge nini. Ba mbongo mibali wana ezala kaka na importance. Mo boye sombeli ata moi billet na mona ki billet Italie loko linga okende Italie na sombeli ata moi billet. Na sombeli ata moi billet ata ya moi Turquie. O sombeli ata moi boye bakiseli ata loka soka teka na biloko na Congo. Donc c'est vraiment important bande konanga mibali. Moi mobali il faut tiaka toujours un plus na kati ya foyer na ye eza important. Kotike na moi sinyo so tout so moi ça comme mona ke yemoko mobali yemoko bo eza malamu te. Ngala zo pesa bino conseil eta ke dekoda bino moi si et pas eta que maman na bino na ba ona na ba balite ba o baza na ba age bana nanga o ya koyoka vidéo en tout cas mobali il faut ozalaka autorité mobali il faut solola na mwasi na yo mobali il faut zala na dialogue mobali il faut ba ko flatter mwasi na ba mot et ça vraiment
malamu mingi na ba couple mingi ezokufa parce que dialogue ezate mobali olingi kosola na mwasi na ote mobali olingi kosola na bana te mobali olingi koede te mobali donc osala eloko te na kati ya ndako so osala na eloko te na ndako mwasi akanisa ko atabi afin di mois yango mobali na linga apesa ngata mwa 300 mwa 400 yo nyonso twana osala yango te donc mal à la tête vraiment na lingi bino mingi conseil na ngeza laki kake bande ko la biso mibali bomeka ko changer bomeka ko sala nanu moi effort hein bozala na moi donc ce que zate moi ça doit sentir que oui mobali nanga zate il faut que soit moi responsabilité moko boy kozala na na maboko ya on mte ko sala ke libala na yo ezala e wumela mais ce que zui ba otikeli moi si ba charge nyo surtout moi ça comme ko sentir kaza femme seule eza mabe ezali vraiment mabe makasi et puis oye ko sangisa lisusu na kindumba eza malamu te moi ça bato alobi bo traiter na nyonso tout mais ya loba ke nzambe kaka mutokata makambo nyonso tout eza ka na maboko ya nzambe baloba yo na mabe me bakutamela yo te parce que moi ça ndumba bayebaka ye partout à ta place à vandeli exactement il faut que de bolinga bali na ba États-Unis na ba Canada na Allemagne pe mibali bazalaka donc à bon attendre sali na pesi bande ko nga ya mibali conseil bo changer bo vanda na basi na binanda ko malamu parce que oyo zo kende wana ozo zo doliprane siko ozo mela après mutu passe ozo ngana mo pesa na ngo calma tu vois. Merci beaucoup na lingi bino mingi maman Louise Yandoya na colonne ba bisou belé en tout cas vraiment nazo sepelande bozo landa ba recette nanga Dali Nogera ya Lili Bessa maman nanga Mado spaghetti maman Leki nangai na pesi bino surtout bambote batu nyonso surtout baza ko soutenir nga groupe nanga moko ya bolingo mama bolingo na pesi bino vraiment ba merci nane bozo soutenir nga ba journaliste nanga na Congo malgré boza ebele donc nzaba osunga un jour na okoma to solo la naye ba nani onga na travailler naye donc en tout cas na lingi bino mingi site nanga bo s'abonner nango Bidor TV masolo ya sika en tout cas bo bandozo toujours masolo net o ya lelo eza conseil na kati ya ba foyer vis-à-vis ya mobali ndeni akoki kozala na mwasi na ye en tout cas na lingi bino mingi vraiment na bolingo ya nzambe na yebi ke DVD oyo soki komi obomba ngo pona yo moko te soki komeli muto obomba ngo pona yo moko to ko luka ko partager yango en tout cas conseil oyo bande ko na biso ya mibali bazwa yango mobali il faut oyeba nini ozali na kati ya couple merci beaucoup.